Yes. Coucou. Hello. Salut, salut. Boka ba apite bata TikTok. Boma boma kasi. Boko. Ukabande kwa penyel. Nasha Akambi, bonjour, bonsoir. Hello. Iget Simbo, salut tata. Salut. Merci Miracle. Miracle, merci beaucoup pour le cadeau. Merci. En fait, premièrement, il y a 3 sujets. Sujet à Liboso. Je vais inviter Moutounion soit bengi femme entrepreneur. Na forum panafricain Ozala na Bruxelles na mois de mai du 23 au 24 mai awa na Bruxelles. Bato boza na Europe, na Amérique, na Asie, na Afrique. Possibilité ya kosomba billet en ligne eza. Et puis pour na bandeko Afrique, possibilité ya ko guider bino pour na ozwa visa na ambassade ezali. Alors, le forum panafricain est organisé par la fondation Neema, dont la présidente est Madame Ketia Olangi, mon général. Sans oublier ma boss. Est-ce que y a ma boss? Ma boss, je te salue. Toi là, ma boss. Omiyebi ma boss. Donc voilà, on a 3 sujets. Nana sujet moko. Nana sujet moko. Batineli ba photo ya Henrietta na koko na ye. Muto tinela nga ba photo ya Henrietta na koko na ye. Komelanga. Batineli photo ya Henrietta na koko na ye. Atie na pousse moko na milobeli nga bi. Mwana avabotama basalaka baby shower. Nana 3 sujets. Nana sujet Henrietta. Soka mutache temi na bimisi photo. Mais le quoi ya copine nanga. Non gelé nan. Pono na moni Henrietta te. Nana 3 sujets. Nana sujet Henrietta. Nana sujet forum. Ponga na ko lo balikamo te sana lo balikamo etali business o esali nga nazala o nazalelo. Donc ngai ata na ba clash ata na ba buzz mais na bosa na objectif nanga te business nanga na bosa na te na nzambe nanga pona nde naza na auto ya retraite na retraite pe na Belgique ya ba femme pleureuse. Alors na banana nous na sujet ya Henrietta sija suka batu bazo tagenga comme pas possible. Batu bazo tagenga comme pas possible. Il paraît. Ndeko na biso a mwasi abeli liboma akomu dansa. Vous saviez hein? Webi yana ba âge mususu nga lobaka point. Yana ba âge mususu. Kanga sonero lala ko mama. Hein? Nga na live. Lala, tu travailles beaucoup d'or. Kanga sonera téléphone lala. Donc, eza ba âge mususu moni makamusu na sala na 2014. Lelo na ko sala ngo suste. Lelo to komo sala be fort netinga. Lelo na komo sala effort. Ya kuluka na longola ba bêtise musu pembeni nanga parce que eza ba place mususu to kota ya ba grande personne et casquette moko bozo permettre ngate na za nango susu. Moni kazaka mo boye. Naza nango susu na kokoza nango susu parce que na komo côtoyer ba grande personne moko boye et que na casquette nanga wana en tout cas et bala na susu. Alors batu bazo tagengai clochard abeli liboma komi mu dansa. O nga mutu na komisie danseuse. Bandeko. Nga saini. Nga nasali nini?
eza loka makama ba devoir topesanaki ba devoir yo pesi moninga devoir moninga a respecte siko na tu na yo pe respecter devoir est-ce que nga na tindaki akende akoma kobina bina. Moi je trouve que ndeko na biso anyata mambeta vi na ya beti yango pena mambeta bomoni ti nenga wasala ba live na ya obina bina wana mwana na aza pa mama na ye akoma opesa mama na ye mwana mama na ye akoma omata ba metro na mwana bakangeli nga bafoto nga so naoloba boye na kosa ate mama na ye akoma so azotambola na mwana azobomba bomba mwana elongi na puspus moko donc atie mama na ye nanu na pasi mwana oyo moko boti nazoyeba te soki obokola mwana wana ndeni plus tard na vie nazoyeba même pas parce que omoni tozalaka inconsciente na niveau moko soki to mosusu oza na bana te tozalaka pe inconsciente et après soki okoma okola mwa conscience oboti bana mwa conscience mo ekoma oya en dehors ya conscience wana soki okoma okotwa esko ba grande personne okoma ocomprendre ke natambolaka na x nakosa so ya Nadia na peso ya Nadia na oya France na weekend na ozala na France na omona oya Nadia mama Kongo na peso mbote moko ya Nadia nayebi te so bozomona ndeko na biso ya mwasi vi na ye ndenge akomi na ye danseuse et puis alati eloko mwa moke eloko wana eza coupe sexy ya Nadia pardon yo moto ozala na Europe ya koexplike biso nanu eloko nini ekomelaka bato na Europe bato babelaka maboma ezalaka malili to ezalaka problème nini ya Nadia nayebi te balobi ndeko akomi danseuse nga nakomi se danseuse nga nakomi se danseuse te nga nasengi namona Henrietta ya Nadia na mosala nga nasengi namona Henrietta parce que aza mwana so aza na libumu azalaka ya motu ye moko mais mwana soki akomi libanda akomi ya bato nyonso mwana wana aza mwana bamama nyonso internet sikoyo ngai napesi na nga mpe devoir ezalaki nango mpe pasi te nde nini ekomi susu ya baproblème boye ekomi ya makambo kobina donc ozomona ke ezolakisa ndeko na biso vi na ye anyati yango mpe ya mambeta eloko esalaka nga sikoyo pasi eza entourage na ye bato bamibengaka bashiwawa donc ata moto amayele na ekiri na ye ya bachinois aza te ozongisa conscience na ye en place place osala video chambre trop sale désordonnée nayebi te soki eza garage so eza eloko nini nazokomprendre te bato baentouraka ye wana omoni namonaka bato wana bazala baprofitere ye ndenge aza wana ye clochard ndenge aza wana ana mwa chance ya notoriété moko boye azalaka nango siko on dirait bato baentouraka ye bato nyonso baya pembeni na ye basala bachaîne basala bacompte tiktok babénéficiaka na bashiwawa na ye oyo abengaka bachinois mais so otali bango moko bato oyo balobelaka ye bamibengaka bagénéral banani omona ke so otali via oyo wana mosusu aza elongi lokola bonobo amibengaka général so otali vi na ye bien omona ke aza mwa organisé ana mwa mobali ne ya mundibu omone ya mwa asala bavideo na ye azotya bamake-up omona ke ye en 15 jours otikala na coupe akaleso ndenge wana asala mabina na internet mais aopesa mpe moto wana conseil te ke yo oza moto na biso en tout cas s'il vous plaît kotikala asu ndenge otikala wana te nayebi te moto amayele aza te na bashiwawa to bovandaka na ye bovivraka na ye bolingaka échec na ye donc ata motu moko amayele aza te oloba neke na age okomi nango okobina bongo te omoni nembe bamusicien wana baorespectaka ye te parce que baa bato baleka ye bapaka bakulutu bango tu omoni bamusicien tu sauf fali bango tu baleka ye bapaka bakulutu donc yo moko nanu sexe na yo eza partout na internet nidité na yo eza nango na internet donc olie ata oluka o arrange parce que moto ana passé moko propre aza te neti babiso tu towa mpe na bapasse na biso mpe ya mabe mais ozosala quand même effort ndenge ozokola ndenge ozovivre ndenge makambo ezokoma ndenge oza na baprojet
ozosala quand même effort o bana mais moi ko changer muke omoni biso tout outi na ba clash hein touti na ba mafinga ya ba musicien et tout mais et comme na tomo boy na yo comprendre que ah nako sa na nga pe mbongo sans ofinga ba musicien nako luka pe mbongo sans que na nyoko na YouTube na comprendre comme business comme entrepreneuriat nga bia na chepe mutu ah na yo comprendre que ko finga ba musicien za nango petit na te parce que mutu abongisa nga na bango nyonso za na été entre ta so na sali musana nga ka bien na sali na ba cop na nga na créer ba entreprise et tout na survivre tout c'est onios na lingana sana netingane na za na respect na ba musicien tout ba respecter nga ba traiter nga ndemo na ba tunios tout te pour musicien mo to lo ba ke saratola lo belanga na profit oyebi nga na ucho ya poto normalement na ngai na kendo kanga photo na Adidas affaire na nga na kanga photo na Casino de Paris à Fabregas na nga na kanga photo na Zenith à Pasteur ma écoute ya Pasteur ma kitneka na ozonga buina okende et puis na ba arena ya fali na Kinshasa tang na loba ke na soutenir Ferré yoka penser à ba fanatique à ba musicien tobona biso ozoluka Ferré memo poto siko na minute o musicien nyonso o na soutenir nanga yo loba ke Sara soutenir nga pona poto nana nga yo loba ke Sara do soutenir pona intérêt non nga na si na comprena ke il faut na mi luke la respect na nga parce que chez le musicien ba opeso angote au moins na respect na nga boy musicien akoma siko capable loba ke Sara to na bengi so na concert na nga na Zenith asomeli nga billet pona na visa na nga ya ba ane donc na osala kwenda vutuka ya poto ya nenga faux ndeka na sala États-Unis ok après 5 jours ozongi ya ma chérie nana ma boss là elle va m'acheter les billets oh ma boss alembanga te sona bika ma boss nina kende place d'elle business class je te salue ma boss donc ma chorou alors et comme na moment mo boye so tozongi ata na ba video na nga kala omona que na clasha pe ba artiste belé omoni à l'époque biso tout banda penser que pour luka visibilité faut finga ba musicien mais tango na komi pe okola age avancé age zokola entre temps mutamayele Gomez na pesi ombote mutamayele visionnaire aluka ba place ni na ko créer ba entrer nae na yo comprendre que kopa ki mongamba ba musicien au respect ya nango te tant bien na sa mam nanga mususu na mélanger ba cop nanga mususu alors ndeko na biso a mwasi o nazotuna ba fanatique o azaka na bango abengaka ba chihuahua baza bandoki to baza batu pe ya balingaka ye comment boko otika muta bamba na tina niveau oyo muta bamba ni pe ati na niveau oyo akomi na ye kobina akomi danseuse oyebi Fabregas na liste ba journaliste oyo azo respecter bakosala bakotravailler sur concert na ye également même Ferré Gola Ferré ala bato azo respecter ba travailler pe sur ba concert na ye ya Adidas ndeko mwasi na komo mono komi da kozongisa ba idée ya obimisa mutakala parce que tu muta koma na niveau ya abini na ya pamba mone simbite e komiti alati coupe mongo so ikaputula soki kimono ya mukuse mozo mona muto obina aobenda pupa otombolango po alakisa nani mipende mashoro na Belgique ba memenga na Gare du Nord ouais place mo bandumba batelema na vitrine soko zolingo sala na prostitution kene otema na vitrine et puis na vitrine peso senga pe poso eza bien poso bien taille bien makambo nyonso tout bien neti nga boye na vitrine na hotelema te mpo bozwanga te
bakozwanga te nalekaki wana namona ye basi ya bavitrine omona pena mwasi pena aza mwasi maza na ye prostitue andimi basombaka ye ya kosomba moto so oboti boye oza mokolo makasi me nayebi te soki kozanga actualité eza mawa chambre esali te kitoko te chambre esali te biloko bakanga mafunda pesa ata mbeto no yango respect te mbeto no yango basombela yo na bed ajour yaka na très bien osomba yango cher me pesa yango ata mwa respect oh la la mawa botuna bato bamona nga na poto awa bato bakutani nanga face oyebi kelo ya liboso baoloba nanga babi tokanisa kosalelaka bafiltre yaka poswa filtre nga na poswa filtre te nazalaka ka boye bato bamona nga face bayebi ke tola azalaka ka boye zana tia charge ndambe to bapekisaka bino tioko boyokaka te sosiko bomoni mutu moko wana poso na kitoko bokomi o filtre te to bapekisaka bino tioko boyokaka te bino bachinois bwaka na conseil opesa te ata déception yango mais ma fille mpo oza bien te ma fille okomisi motu désespéré na vie bato babota bana 3 bana 5 baa toujours espéré bakutana mpe na mibala ya malonga babala bango bazwa mpe baankadrela bango na bana ekomi somo non chambre est trop sale mafunda non wana mbetu no abien ya kitoko me bongisa chambre eta nyonso ozolekisa na mabina bongisa chambre kuna oh la la siko bato boza kotagi nga na bacommentaire oyo bakati na bafaux compte botagelele ngani ngami nayebisi asala mabina nga na kosala yango te aza moto ya mabina te nga nakomi moto ya baconférence nakomi moto ya bacostume bilo ebele fo natika natyango mpena bainterdit parceke baplace nakomi okotoye komi osenga nga na bascule sikoyo image na nga na change yango me moto aya na bafani nga na bafani na nga na mama présidente na nga aye kotala nga na Belgique bato babenga mama Sara kosala eloko boye te mama Sara eloko boye ebongi na yo te mama Sara korépondre te mama Sara nini boye eza na niveau na yo te me nga na omituna bachinois natalaka bango moko basalaka balive moko ordonné balive ya kitoko balive moko constructive omona moto aosala live aolakisa motu nde bamakiyaka si ok moto aolakisa bato kolamba moto aolakisa bato propriété ye moko azobatela libala na ye azoexplike bato ke na bala ye moko omona ye moko chinois général ya bachinois boyebi ya elongoloka bonoboloka makaku ye moko azolakisa bato chambre na ye azolakisa bato namona video moko alakisa cuisine très propre là très propre me ntango baomona star na bango na bifunda na bavideo azolekisa ta na ye nyonso na kobina bamisio wana mpe nyonso balala ye batika basi na bango ya ndako te baana basi na bango barespektaka ye bazwaka ye katola soif epui nga na bino nde boyebake te azalaka wana so amoni ezosimba susta yo otyela bino bandimo ya nzambe awa okata na makino nda aza wana so mabe ekoti mpe ya makasi awa ya na bandimo ya nzambe eza pasi yango balobaka mutu yo moko nde oza maître vie na yo donc même bachinois baza incapable ya kochange donc aza rabi
so mama bota ya koki ko changer ete mibali baoko ko changer ete aboti pe mwana oyoka mwana na boti wana za mwa mwasi akenda a crèche te ako changer po mwana na akoki age a crèche makenda a crèche te so alinga sa ba délire na ende bomonaki wana po mwana lelela ete mama mwana kote na ba video te atinje pa mama abango ba mama bozawa bamama bozawa bwa mitema mabe bolinga baavancement bato te yango nga na depanda na bafane te po fane akotya o na erreur nga na omituna kaka bafane oyo babibengaka bachinois mpo ani bango moko basalaka baémission moko constructive bakotikala na amoitié ni ndenge wana te asala mabina bango moko bachinois basala yango te mais comment bokendaka kokosa ye na bacommentaire mami osali kitoko mami c'est bon bokosake pourquoi po fo bobeta ke badirect bapembe bobeta ke bapembe po achanger soni okomi na poso tika ya biso su mutaka aya mais tour atobwaki mutaka je ne pense pas epe soso amplaire te omoni nzambe akaroulage mutu so oza mayele il faut bénéficier na grâce oyo nzambe apesi yo na minute wana Bruno Tshibala baka ba premier ministre à l'époque ba bénéficiaire nango asala azwa grade à premier ministre il y a quelque temps parce que nzamba ka roulage papa na biso Jekoko Mulumba uto kelenge ya pouvoir à cause à gouverneur il y a quelques semaines ce qui a jour après président Gentini azongi isusu donc vie eza bongo vie baskilaka eko changer na seconde moni temps nzambe so afongoleli yo opportunité simba parce que ekoma na bamoma moko aopesa mpe bato mosusu ezaka yoyo te ekoma mpe so tali YouTube kala tozalaka na bachaîne YouTube reconnu yaka moke mais omona lelo mpe bato mo mpe babimi na bango kaka dans le néant bakomosa mpe succès na YouTube akoti mpe live bo abeti mpe 2K akoti mpe live bo abeti mpe 1K.5 tom sunga so na koti mpe live siko na obeta yango te engelakisake il y a un temps pour tout ozala wana seko na seko te ya na bato baoremplace yo mpe kaka siko tant ozwi opportunité ya succès ozwi opportunité ya barelation basimbaka po soki nzambe atelemisi yo apesi mpe kote mosusu vi na yo ezala baskile te chaque jour eza dimanche te lundi eza mardi mercredi donc chaque jour eza dimanche te sikoyo botala baretombe botala baretombe il y a un temps pour tout dans la vie African King komelanga na privé abambani mabe génération na ye ya na musala oyo génération mona ba Gloire Yolangi auchobota Gloria boti neti bana misato botala ta ya Gloria bota Santa Gloria bota poswa Gloria avanda Gloria pa o vivre ba bonheur kate Gloria pa na ba problème na ye etungisaka ye mais po ani Gloria zoya sa pétage na ba dépression na réseaux sociaux pété Gloria avandi aobota bana na ye génération mona ba kapache pa komi na bana mibale sa vie na ye kapache pe no alati lopete te po anini azoya osala bascandale te
a génération na ba camarade ne o abala afi Laura ma mobimba te afi Laura pas jeune ka lokwa biso mais asimba libala na ye banda bala ti lelo avanda na libala na malamu na mabe afi avanda avivaka ba meilleur te bokanisa te nde tozalaka boye tovivaka ba meilleur te to apena ba problème na biso pe sérieux soki eyindi pe boye eyindi mais jamais na oya nango na réseaux sociaux jamais na obetela moto mpo nayebi motema ne te génération na ye yango wana afi aza leki na ye na age mais so na oparle sur la génération eza génération ya bato babima na internet parce que bango baa génération ya liboso ebima na internet bango bagrâce temo baza bato basalaka équipe nationale na bale Kardashian première génération ya bayoutubeur ebima na internet bango et le retard attends je te rappelle Loretta. Hello. Hi. Ça va bien. Ça va bien, ma chérie. Dans 2 semaines. Bon, laisse-moi te rappeler. Je suis en live. Je te rappelle alors. Ok. Tout à l'heure. Merci, ma chérie. Bye. Donc, bango naoloba par rapport à acheter parce que naïba âge na bango te naoloba soki nalobi génération c'est par rapport ya temps oyo bango babimaka donc bango ba génération ya liboso pende ebima na internet eningisa internet eza bango équipe nationale bazara équipe nationale na bale Kardashian omoni à l'époque donc babujaka pene internet alors soki ozwi sikoyo génération na ye wana nyonso mais tout le monde n'est pas heureuse bango nyonso tu wana mpe babali te mais bavandi quand même na tala kapache po amipesa loka maa mokolo mais kapache ape mokolo te toyaka biso nyonso tuka tozotrengale na bagénération yango kaka moko wana mais bango bauta baperiode ya bale Kardashian équipe nationale basala basuccès osakana te mpo ani kapache atrébiche te eya vision mutu na bino wana aza parveni ya réseaux sociaux ezalaka cope na ye te ye ayaka ntan mosusu moyen le plus facile osalaki ndumba na ye ezalaki aluka visibilité na internet eya na bato mosusu na internet bayela succès bayela mibali bayelaki ndumba professionnel eya na bato mosusu bazwa cope oloka cope mpenza biro mpenza bulo eya loka kapache ayaka tv tokuti akoti internet donc ye eza cope na ye donc baparveni baa na cope mpe ebele alors bato nyonso wana bazalaka na ye à l'époque bapeka heureuse te babali mpe bamilliardaire te mais baza kosa sortir na vie mpo ani bosala makambo bosala te Pamela Shekola aa na liste bato afere mpo ani ayaka kobina na internet te bagrâce temo bango nyonso basali badélire mais à un certain âge bamoni ke on doit tout stopper parce que vie eza na brouillon te donc tosaleli babrouillon tokanisa vie eza na brouillon mais na âge oyo tokomokoma oyo en tout cas on doit tout stopper ekiri na ye yango wana bango première génération ya bato internet eza bango babiso oye nsima biso okuti bato tu deya bazalaka na internet bango na baken piana première génération Frank Stemai Vincent Chiluizi tala siko Vincent tala Frank Stemai mibali kutu tala vie ya Vincent tala vie ya Frank Stemai bango kutu mibali na difficulté ya omata po biso basi toa na facilité ya omata Cynthia Wadol aza non très jeune asimbi libala avandi aboti mwana avandi avandi na ndaka libala parce que ayebi ke ata yengi mwasi pour une femme
Ce qui est très important, c'est d'être aimé. Faut aller mobile. À toi, un milliardaire, faut aller Joe. Joe ngo pas lingo, hein. Joe ngo pas lingo. Donc, ozomona kaka, nekiri na ye wana, parce que soto bitolo ba mama ba kobonga. On peut pas dire kobonga, parce que kobonga msusu ezala kobonga ya mbongo te. Mais mutazaka à l'aise na foyer na ye eza kobonga pe. Omonaki baninga nyonso bavanda bapose calme abala na ye mpe milliardaire te babala mpe ye mpe te me avandi na vi na ye osa avine kitoko makasi na age oyo tokomi nango yaya ozokata makinu boye otiki mwana nuna mwana wana mpe soki kaleson ye soki mpe kaputula ya mafisi ye soki mpe nini ozobino bandi kobenda bilamba neti ka zongisa na oka video me turo nde moni age so ese eke ora na bachance mpe ekendaka donc turo mpenza nazomona to tikali mutakala luka yesu luka na yesu moni nzambe ayebe orestaure vi ya motu luka nzambe so epende ozalaka mutu na kati ya mosala oyo ozalaka parvenu te ongo okontinue bemission na poto preuve ane okokaka te okoka otelema te mpo na yo émission etikala fofinga bato me yaka sala émission sala analyse nde bato basalaka okoka te okoka te auti obala libala yango eke api kasi moto okomi wana auti obala où est parti le mariage. Je te salue ma bosse, ma bosse, ma bosse. Donc, bino bato bozwaka bato mosusu comme bamodele na baexemple na réseaux sociaux botalaka baatterrissage na bango eoteya bino otali moto asalaki succès mpo succès oyo ye asala youtuber na chroniqueur moko te basali yango ye asala succès esangana na kindumba considération oyo bamisie babanda koconsidere baconsidera na journaliste moko bongo te ayaki na grâce ayaki na baopportunité bamisie baotindaka ye bavoyage ayaki na opportunité obimaka na leader akonsideraka yo azalaki na baopportunité bamesene nyonso boyebaki à l'époque baza kokabele bambongo baza kolinga ye azali na opportunité ozala na bafanatike na ye moko na kombo bachinois ta place asuki ta place asuki atterrissage forcé de noble merci atterrissage forcé o falon napesi yo mbote azali na chance moto alakisa biso bajournaliste ke bakabelaka babokola ya journaliste bafutelaki ndako ye journaliste oyo azwa mbongo ya bakagnote koleka ya yaza te moto azalaki so avanda abi bashina bofutelanga ndako bafuti ndako basinya kagnote mpona mafisi basali kagnote mpona bilamba ya bebe henrietan basali cagnotte tala vi place esuki via na brouillon te oyebi vi soso orate yango orate soso orate yango orate ata olobi osala baeffort oredemare esimba susu te parce que nzambe aroulage na minute oyo nzambe abimisi bastar mosusu na youtube babiso totikali kaka balegende ke sara tola komeka te mpo nga nalingaka nkombo nange ezala succès pamba te nalingaka nkombo nange etambola na mbongo donc ata bato baosala succès na youtube mais so naleki sara tola oyo ya youtube ye wana makambo fo mona mpenake sara yango ya youtube mpenza yango nga asalaka fierté ba youtuber
tozomona vie ya moto ekubebika boye likolo ya bafanatike. Bafanatike bozala wana pe mpona fo bokonseya pe biso omona pe ake star azotengama zongisa star na nzela. Me bino bozaka asala makambo mabe bondimi. Asala makambo nyonso bondima kaka, bondima kaka. Me boyebi ke makambo ya osala wana yo olinga mwana asala te. Mwana asakomi mukolo ndenge wana aboti na mwana alata couper loka caleçon. Akoma mibina bina ko dendisaka nzoto. Respect eza te, hein? Mibala ngo ba uta api ya malunga isusu. Ah. Mais bon. Ya likambo ya vision, hein? Mutuna mutana vision na ye, hein? Ya ebi place resuka atterrissage na ye, hein? Nga pe na ebi atterrissage na nga. Donc, voilà. Rigo Lorenzo, je te salue. Kanga sonnerie te, ozo lela ni, kanga sonnerie maman. Dors. Skoyo, taneti réponse on a sepel nango boss azali. Est-ce que moi c'est à boss à se comporter à bongo? Te bino mo comme na ba commentaire. Moi c'est ana mobali na na mbongo. Moi c'est ana mobali o a linga ya linga kaya ebike mobali nanga o a linga nga. Comportement wana eza ya basi ya mibali o ba mibali na bango ba na mbongo. Comportement wana. Chambre wana nde eza bifunda ndenge wana. Eza chambre mwasi o mobali na mbongo. Toza batu ko? Toza batu bandeko. Toza la batu. Tozo akasitimi bela wana na mbongo. Ese comportement o mwasi wana za usafishi. Basitoshi. Abongi oza mwasi ya boss te? Mwasi ya boss. Ya faut lata poso mwasi ya boss. Ah oui. Faut lata charisme mwasi ya mutana mbongo. Olati pe a charisme ko mobile no ata soka zaki soki mobile no soka zaki ata menuisier. Olati pe na poso basi ya ba ministre. Ouais. Mobile na mbongo. Nde bino bomonaka. Mendeni mwasi azoko kokoma place mobile azate. Il faut arrêter, hein. Bino boyebi ete msulelo. Merci Kiliko. Biso yebi kala. Moni vi na ya kala ninga zala kala. Azara mieux. Ata zara na mobile fixe te. Ata ki na mobile azali na mbongo te, mazara na vi na ya mwa bien. Arolata mwa ba manzanza na ya bien. Mwa bilamba na ya teza ki ya kato à l'époque mais bien. Santé à moi bien pe. Na choko ne wana kaka. Mais lelo, il fallait que les kakala na ye. Ye kala na ye zo leka présent. Yango monara atikala na vie à reconjuguer verbe être au temps passé. Ya vivara na passé parce que passé na ye zo dominer présent. Ngasko na conjugara verbe na temps présent parce que présent na ngele ki passé. So zongi na passé na ngo mona ke pasi pende alaki. Vie à pasi misère. Histoire à misère ya pasi ya mutelengano ya souffrance ya kozangeluka kolia. Siko présent nanga ekomo dominer passé zo effacer passé nanga. Ye siko présent na ye. To reconnaître été. Passé na yezo dominer présent. Donc comment préférer ya zonga na passé que na présent au hasard. Siko présent au hasard bolinga bolati se mwasi ya mutambongo. Izo bala na te, ça concorde pas les amis. Ça concorde pas. OK? Les temps présents. La présent na passé na ngeko leka présent na ngate.
so moni batu nyonso omona bafoto na biso akala ezalaka mabe omona moto azalaka ya okonda ayaki elongi mabe tozwi ka fale tala fale akala na ya lelo fale akala na olingi tata tyenga na oya te. Donc ça montre que présent lelo ya fale ekundi passé na ye. Donc ils ont dominé koleka passé. Fallait conjuguer verbe être au temps présent. Dans son mutu passé comme koleka vie ozo vivre lelo. On y a TV mambeta. Ah ouais. On y a sala examen wana. Tala vie passée na on a vu oza lango lelo. Soko monika vie passée na ozo leka vie présent na o. Ma chérie. En tout cas faut luka nzambe makasi otia conscience na vie. Donc au raté vie na on mambeta. Ouais, nalinga fali nalinga pe faire. Nalinga fali nalinga pe faire. Tiens kanga soneri. Tika kotungisa batu ko ah. Wana ma lumière. Dors, j'ai un fungolelo. Donc voilà, je pense que conseil gratuit, hein, apprendre ou à laisser. Yo kangambanga na okotangela na kombo sila a tempe sinaki na sila zanani. Dans ce ba beta ma solez important, faut beaucoup de musenza sila na bino na mamnanga. Basuka, hein? N'importe quoi.